Mbote na biso bandeko na pesi bino mbote ezawa bino mama Henriette na temi susu na pesa bino mbote 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 na bo bazokota na ba chaîne na biso po batala ka biso ba comment bazo bakisa 1+1 na kati ya vie na biso ya musalo toponi. Merci mingi zamba batela bino bozala bien bo continuer toujours ko commenter na ko like yango ko lingango na ko pesa biso ba conseil po muto alingi yo des fois peso conseil oya lingi yo ta ko tiko kande wana atali yo na simake ko polémique aki ko sango polémique akepe ko tonga. OK tolanda kawana te awa sikoyo tozolanda volume D na biso ya matembele na Thompson bo mwendi toskola ki matembele oya kotaki na volume 1 akomona volume D et fin suite na fin nango ndenge to elubu na biso ezokota sikoyo bo excusez nga bandeko mingi na mafuta ekoyaki na resho tona otia mafuta mbila na matembele ekoyaki na resho mais na bakisaki mo mafuta na matembele. OK bye matembele na biso ngana esebeli bo mwendi ndenge ezotoka tozapela Thompson na biso pe yango wana esi ebeli tolingi te tokausa yango te lokola biscuit esali lokola tolingi te tokausa yango lokola biscuit eza lokola ebeli lokola ezala batumbi mais c'est bon eza kaka na mungwa eza ni muscade ni eloko na mungwa kaka mabomeka bokondima ngai boko bapenza mamoyo ayena mai na ya sika eza na goûter eza ndenge tobandokola mango na Kinshasa Thompson na biso kaka na mungwa tango ebimaka liboso tango ebimisika kaka boye yango sikoyo awa bandeko mama tolingi na tia na présenter bino na présenter Thompson nani elubu nanga on alambaki ya lelo je présenter bino malgré loboko moko mais je présente toujours tukangi moto na biso ya matembele ezikite matembele na ngai komo ndenge ekalingami eza na mai te mai wana nyonso esekauki ekeka mafuta mbila topresente yango na sani yango nde soki ozosala matembele bama ifo kozalaka wana o bien sûr totiaki mafuta mbila matembele oyo eza modele baliaka na loso okoki kolia na loso ya pembe lokola biso batetela toliaka na loso ya pembe tozwi mafuta wana totie likolo okolia yango mpe na fufu matembele na biso yango wana awa siko toza tozobimisa Thompson na biso mpe na moto nakangi moto ya Thompson tozobimisa mpe Thompson na biso yango wana oyo esenti kozika eza wa matungulu totiaki na se me mbala nsima soki olingi mpe kolamba avant akotia osali lokola Nadine Bola asalaka azwi mbisi na ye atie matungulu liboso alongoli matungulu nsima atie mbisi na ye ntango mafuta ekangi moto mama na biso ya biso elubu na biso yango oyo ya matembele na Thompson na présenter bino bien to la pilipili kuna et présenter bien elubu na biso yango wana Thompson na matembele Thompson na biso ba mama botala ngola musika kuna nazwela bino fufu elubu na biso yango wana kitoko penza makasi tokolia yango matembele na Thompson na fufu mutu soka lingolia matembele na loso akoki pe kolia na loso po eza na mafuta ya kokoka loso elubu na biso yango wana na pesi bino ba mbote mingi na Nadine Bola papi Bola omoi Angélique na Irlande bandeko na nga nyonso famille Shembo na pesi bino penza ba mbote mingi mbote na bino biso a na Australie so tonami fufu tokaka yango na chasser sima totie na thermos po ba misusu bakoya balia fufu ya moto elubu na biso yango wana tolakisa yango bien yango wana penza. OK ba bon appétit o palinga ameka Thompson moderne alambeli yango wana muto aya kozwa soko na Thompson mobimba kaka yo soko linga kokata kaka yo na sengi na bino bokota kota na chaîne nanga arrête kilumbu Shembo bomi abonné
nasengi na bango nyonso bafandaka na pef awa na kati ya ville Australie na kati na Australie soki oza na besoin ba fête communion, baptême, mariage, anniversaire église, anniversaire à mariage. Bobenga Maman Henriette Kilungu Shembo TV na 0470 427 197. Bilenge boktala tala, bokota kota, bomi abonné, boko ba kolamba makasi. Boko le kanabiso kolamba soki bozotala. OK, mbote na bino nyonso bye. Oyo eza suite et fin. Bon, excusez-moi, ma foute quoi qui pensa na fou na réchaud problème eza to bakisa.